matondo mboka bino balandi wa biso banso na kati ya TV lolaka ya mvuluzi kimbangu nkembo kati na mabota na bino ya solo ete toyaka mpona masekite me toyaka nde po ete tobelela bandeko ya biso toluka koyeba nini oyo ezali koyela biso liboso oyo ezali koyela biso na mikolo ezali koya eza nini bandeko bana so mikolo kongo losako kati ya mabota na bino na kombo ya nzambe ya mpungu tolendo oyo bankoko na biso babelelaki ye nzapa nzakomba akongo mongali mvidi mukulu mungu baba mungu wa milele nzambi gaungu kalunga azolokumu yende mobateli moke tobeleli ye na kombo ya mvuluzi kimbangu na ntungunwa na kombo mama kipa mvita ndona na kombo divinité na biso nyonso na bankoko na biso azolokumu bandeko toyaka masekite toyaka kopesa bino basango oyo eza koleka na kati na mabele ekolo kongo mpo ete oyo tozolobela bino boyoka yango et que chacun de vous ayeba qu'est-ce qu'il doit faire. Chacun de nous ayeba qu'est-ce qu'il doit faire. Na oyo zo yoka eko bibana monoko na ngai. Seko kantike na kwako beta yo fimbo ndenge ba beta li bankoko na biso pote oyoka pote osalela okozela mingi fimbo ko ya tsute. Mais conscience na bino c'est que nous appelons toujours que interpeller bino na conscience collective que moko na bino azala conscient ya koyeba ke bandeko baza kobeta tolo bandeko bako beta mololo mikolo nyonso baza kobetela yango nini pona nini bazobeta mololo pona nini papa sayala azobeta mololo mikolo nyonso alobaki ke atikaki kaka mercredi na samedi ya fois dimanche mais atingami nango poso mobimba likambo nini eza koya soki bozomituna te mpona nini papa sayala tiki pose te azotingama kaka mikolo nyonso akomi koloba likambo kaka moko oyo mpo ete ya solo oyo ya minene eza koya liboso matoli kati na maboto na bino nasengi bino matondo bo nyonso bazali pemene ekitando ya bango matondo na oyo na bakere na bino ba like na bino esala ngai grand plaisir ya komona ke naza kosala nyonso kozwa information en gauche mpona kopesa bino matondo mingi na ba like na bakere na bino. Et n'oubliez pas, surtout, nouveaux abonnés, ceux qui ont liboso na chaîne na biso, qu'on appuie sur la cloche et qu'on permettre aux alerter à tout moment. Merci pour le partage. Partage vraiment. Merci mingi bandeko nyonso ba partage l'émission na biso na bandeko mususu oyo bazana na kati ya kola mukate bazana kati na zamba bazana kati na sobe esengeli na yonde ba émission na biso ko dimisaye aya lombango alongwa na kati na zamba alongwa na kati na sobe aya na kati na mokili na kati na ndako pote ndako kalate ekokangama. Voilà bandeko na sengi que la conscience collective que chacun de nous a meka koyeba bandeko bolanda ngai nous c'est ça comme scénario oyo ta kosala ko la film oyo sala ko la dessin animé oyo za ko le kalama bele kolo Congo ba misusu bazo ko mona on dire ma seki misusu on dire que te batili biso to sala biso to dessiner après bazika papier wana ba dessiner ba bois quitter. Tout ce qui se passe là na kati na Congo, na kati na monde, osa concerné. Osa concerné. Pour être lobby, pour tout na teke, na ba kite na kanisa ki seke na ba blague te. Non, eza ba blague te. Si notre frère Félix Antoine Tshilombo s'est engagé là, batiaki ye wana, azana rôle à jouer. Et rôle à jouer et kozana ba conséquences. Il y a minene na rôle où a joué les lots. Et oui, pendant 7 ans, tu considères, tu occupé, il y a Hippolyte Kanambe. Mais tu as considéré, il y a Félix Antoine Tshilombo. Il y a joué, rôle où a joué, petit rôle à jouer comme acteur. Jouer rôle boye, comme ça, ça la boye. Est-ce que, inconvénient nango, conséquence nango, est-ce que Félix Yamoro Moutaro supporter, topé, nation mobimba eko futa yango ba pokase
attention à maman, attention à papa, ezali likambo ya makasi ya motuya on a le bino. Moko na biso abana ko réfléchir nango. Ah, donc nga naza nanga spectateur na otala nanga et pour commenter, mais attention, aux autres pour commenter, mais tout ce que Félix est en train de faire, les ministres, les députés, les sénateurs, à cause d'argent, à cause de notre argent, mon ya biso, ma minéré ya biso, keba, yemoga go foot à ma pokase wanati. Beaucoup parmi nous vont payer. Beaucoup parmi nous vont regretter. Ah mais tout ça qui on a, mais qu'est-ce dans le qui vient lobby dans zone là où sous. Il fallait dans ça quelque chose. Mais pour les dans ça la quitter. Ils vont regretter. Pour les nini agissa quitter à temps. Pour un silence nangaï à cette époque-là, en 2025, en 2024, en 2019, quand Félix est arrivé, pourquoi n'agissa quitter? Pourquoi on a gardé le silence? Et silence au Yangaï, Oyo eza lelo qu'on a considéré ou plus tard qu'on a considéré comme complice. Il y a Oyo nous c'est ça qu'on dit qu'on a quatre Congo. Oyo nous se fait ça ça la quatre Congo et ça plaisir il y a batimisu oh batiaki oh batinda qui de faire ses devoirs aza à terre topé à jouer rôle à jouer lelo mais et foot mina yango batebele bakolela o bazomona lelo ka ezanga ba blague te et tour na biso te tika to le tour na biso ezaki tour à Mobutu mais na tour à Mobutu lera liaki pendant 35 ans jusqu'à présent si nous continuons ça toujours continuer au foot à Mobutu à Krezaki na batu na ye o ba komona que pays ne va pas conscience va te zate pays ont marché 65 ans il y a indépendance ou bien besoin de indépendance et que ben inconvénient ba conséquence au Mobutu ça qui les gens qui continuent à foutre dans la carte du Congo ceux qui moi avant 40 ans 50 ans Moubala Mobutu avant 60 ans avant irresponsable et ça les suite il y a les gars qui ne pas comme Mobutu. Oh, les gens croient que Zaki n'a pas eu. Tobi Tabandoule, Tobi Nanabiso, to sepe là. Rappelle, et ça va qu'il y a toujours au Boukalelo. Et oh, il n'est pas quoi là, et ça qu'à moi encore mieux. Mais bon, tel à l'élo. Il y a l'élo, ce qui se passe aujourd'hui. Bon, ça ne me tourne à bino, bon, on peut ça raison. Bah, conséquence, n'a yango et cause encore plus grave que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Oh, Mobutu Tikaki. Boyokinga tata, maman yokingai. Matondo nkembo kume paina yo po etere solo na kolobaki lelo Fachi bravo azo crazy ako tumula na ba masa ne to tumula ba ko koya biso to sauter na biso bango ba tika ko koya donc selon Félix na batu na ye balute to tumula examen fou biso kaka le ba master to sinek ba corps continue à prendre biso to soit kaba miette na biso les autres on s'en fout de ah papa ah maman conséquence de l'angle que ça va passer dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, elle va venir et que ça la somme. Et c'est pour tout le monde. Pas seulement bateau, bazo onyo comme le la biso te. Biso tant onyo comme le belaka bino, mais ba conséquence au foutama et que foutama na bateau nyonso et belé ba ko fouta surtout nos enfants. Bana na biso nde bako futa yango koleka mingi po ete baza ba innocence moment ici moi ba sala quelque chose te mais ngai na seigneur to sala quelque chose pour ete to sauver bana na biso. Voilà bandeko les accords ont été signés les accords bato ba sepel ba meli masanga ba accord est signé mais depuis le 27 mais la paix n'est pas toujours là. La guerre continue, le massacre continue. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont signé. On pensait qu'après avoir signé, quand la paix n'est pas la langue sous prétexte de prendre les minéraux du Congo, de piller les minéraux du Congo, et voilà, bah, signer votre contrat, il y a 60, 30 et 10% pour les Congo. Donc, Rwanda, États-Unis, va gagner par Nabango 90% et 10% pour les Congo. Les gens pensent que tout ça, parce que tout ça va jaloux. Tout ça va aider, tout ça va aider. Mais non, mes frères, mes sœurs, c'est pour le Congo, notre pays. C'est pour notre nation. Cette nation, les a engagés.
eza ya Tshilombo ye moko te, eza ya biso nyonso, eza ya baluba te, mais eza ya biso nyonso, Mukongo, Mungala, Muluba, Muswahili, biso nyonso eza ya biso. Et il est temps que tout tellement comme mutu moko to bakay. Non, mon frère, ozo sala eza ndako na yo te, poche na yo te, mais eza nation. Et nation ezalaka dirigée par des gens. Surtout comme ba idiot lelo, biso nyonso comme ko commenter ko sala bobuzoba et lui et ils en profitent na bato na ye, biso nyonso to kolela. Bana mama Congo to kolela. No senga na bino la conscience collective, conscience ya mutu nyonso et sala. Qu'est-ce que nous devons faire ensemble? Les autres se moquent de nous. Pour mon idiot, qui va monter ma stratégie, to quoi un piège. Nous sommes tous tombés dans ce piège. Félix nous a menés tous dans ce piège-là. To quoi? Mais il y a l'extermination qui continue. Les gens tuent. C'est tout. Rwandais, l'Empire, il m'a tout tué. Tu en RDC Congo. Tu retiens la l'image. Beaucoup de monde avec regret de voir que c'est encore grave et ça qu'on continue. Et yo ça la ligne papa, yo ça la maman, tout qu'on accepte bien lelo. Alors les accords nous ont caté ça qui là sous prétexte il y a un accord de paix et ça qui pour la que va brader va minérer au Congo, va céder va minérer au Congo aux Américains et aux Rwandais officiellement. Voilà les minéraux officiellement, bah Rwandais va CP va gagner. Ba sous accord et ba américain ba CPLI ba gagner Congo mais ba gagner té voilà entre nous ba gagner té mais encouragement nga na lobi que mais ba gagner té et permettre na yo té à regarder silence na yo de ne pas agir et faciliter yo té les autres côté égoïsme o ba que papa sera le baki eh té ba ko na bango té ah oui tu dois vendre la biso nie non n'observez pas ko vanda niete silence na yo kozala somo po yo moko mutu ko yebo fond de toi on demande pas personne de contrôler mutute yo le bakeni yo le bakeni te yo moko la conscience na yo na di botano na bana na yo nde ba ko futa yango na silence na yo oyo o garder de l'eau. Beaucoup parmi vous va préférer na bango ko na facilité pour à se victimiser. Connaît la kakaka ah biso ah mboke keye ah et tu fais quoi pour mboke kenete? Tu fais quoi? Aujourd'hui, ça une conscience collective dans le bilan. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour te mboka kenete? Pour te faire bitumba, bitumba silité, yo découragé. On le tete ah ngape na lembi na ngai mboka. Mon lembi te bitumba zo continue. Ce qui yo lembaki, ce qui yo lembi. Et ngai pe na lembi, ngano to lembi to croiser maboko. Ah, na ko sabso vérité on. Soki ngana yo tolembi eh mai ba jeune na biso ya mai pa balobi ah biso ba to lembi to décourager na biso alors siko yo kolela na yo ne e ko kimisa banguna te il faut yo kolemba te ngana lemba te ne ko so ba lemba te alors to sale sana entre biso to luka solution pour être to la samokili que to lembi te ma beleza ya biso qu'est-ce que nous devons faire cause l'égoïste te. Oh non, ngala lembi na ngana sina cotiser mingi na lembi, ngala lobi mingi te, pour na lembi te. Ngayo na zo loba, na lobi plusieurs années. Plus de 15 ans qu'on est en train de parler. Les autres, bandima corruption, non? Nos amis bandima corruption, mon qui va diaspora mususu, na kati na Goma, nga ba benga combien de fois? Baninga ya Angleterre, baninga France, ba benga, ah papa sala, tu as besoin na yo, ya ko rejoindre biso. Pour la nini na loba te na lembi na nga, tina na nga mbongo. Na na zebele. Kena senga kana bandeko to sunga bandeko ko atpo bandeko wazo comprendre te na savoir mena kena ngala nzela wana ya facilité comme vous autres bonimi facilité ko se victimiser ko lela kaka c'est pas la solution bana mama Congo ko lela eza solution te ko lela moza ko lela eza solution te solution ezali chacun de nous a la mutunae moi je dois faire quoi? Qu'est-ce que la sala? Ni la salate. Pour la ni la récissate. Pour ne te réussir. Et là, nous allons réussir. Voilà, ben, de Kobana Sommet, que le Congo, nous sommes à l'air du verso. Et la vérité, ma songe, que les consultés, voici là, pour te dévoiler. Oh, nous sommes, nous pensons que ça. Donc, la guerre continue. Les Américains, autres gens, quand ils vont penser que Baza toujours puissant, que les Américains vont échouer au Congo. Et c'est la dernière guerre qui va se passer au Congo. Alors, Bande Kobana Sommet, le Congo, le pays est en danger. Mama Congo est en danger.
Congo est en danger et le plan de l'extermination des Bantu, la race Bantu, plan d'extermination, on va créer qui, et bien, tout va mission mibale. Mission de permettre aux Occidentaux de continuer à bénéficier au minerai du Congo. Et c'est même tout ont deuxième mission d'extermination de la race noire Bantu. Donc, c'est la mission que Babanda ko distribution, Babanda ko exécuter, Babanda ko lukaka moyen, va permettre les Américains, les Occidentaux, va gagner le minerai à Congo, va pesa ka bango, va aider bango, va zoaka minerai à Congo. Mission ya mi balé, oh bazanango, plan que biso na bango, tout ça va de côté. Il faut exterminer biso. Va exterminer les inutiles. Bah, pour la bango, na occidentaux, bango que ce sont des inutiles. Donc, baza ba inutile. Ba bantu baza ba inutile. Imaginez-vous, bandeko, bon landa na bokebi nyonso. Surtout ko bunda bitombo yo, banani oyo bazali ko zana sima, ko permettre ba tuti, ba kone ko sala musala. Ce sont des bantu. Mais tout ça les contraires que tout ce va permettre que non on a dit tout ce va d'accord na makambo pour te arracher biso pays va arracher Afrique centrale comme na boko na bango pour baza partout en Afrique mobimba basi ba panzana et ba panzana nini bazana communication entre bango bazana communication que non bino boza na pays bo bino na pays bo ba benga bino ba tout cité ba benga bino mbok race boy bino na côté boza na ethnie boy ba kabona partout et bazo ko continuer ko monter ba stratégie pour na ko exterminer ba bantu pour la mindele promesse na bango ezali il faut exterminer tous ces inutiles là ce sont des idiots ba bantu baza ba idiots ils ne réfléchissent pas et ba si je t'ai bien bazuni bazo ba konzi ba dirigeant bantu ba chef ba président bantu ba ko utiliser ba ko pour exterminer ba ndeko la ba bantu donc ba dirigeant bantu lokola Lorenzo aza bantu ba ko utiliser pour exterminer ba ndeko ba bantu ba nani Sassou Nguesso bantu pour exterminer les autres bantu Monsieur Félix Antoine Tshilombo, Bantou, Yeba Lati, écoutez, oh, toi tu es le nôtre, tu sais, le changeant nationalité, comment nous tout non, non, qui peut avoir été, tu as même Akila Moussuna Mounou, Nzoto, Yo, et ben, il est avec qui? Il est avec eux. Mais tandis qu'il a une mission. La mission de Félix Antoine Tshilombo est externe. Donc, il peut cette mission externe. Il y a Bantu. Mais il y a des tapis rouges, il y a des beaucoup. Ils sont très intelligents. Ils ont utilisé Bantu pour mettre cette Bantu dans l'armée, dans la police, dans les institutions, va permettre ça va faire mal à qui? Ça va faire mal au Bénin Congo. Aux originaires de ce pays-là, Moka presse zate, Macadam zate, de santé zate, non se courir zate, non se détruit, non se salango. Bon, la presse va tout quitter, on voit la présence de qui? Des Bantu. Au bazar à l'origine pour déstabiliser le Congo. Est-ce que vous réfléchissez sur ça? Non. Dans la conscience collective, dans le on peut trouver 20 minutes et coquille, la conscience collective, à que chacun de vous, à me comprendre que, oh, nous sommes, donc, on a, bande, qu'on a biso, le long, espace à grand kivu, baza, pour exterminer, bang, baza, pour bomba, bango. Donc, c'est bien une image, beaucoup moins. Alors, le reste des Congomans préfèrent, biso, babé, na Congo, moussoussou, toujours préféré qu'on se victimise, toujours préféré qu'on est là. Donc, biso to choisir na biso kolela. Ngala yo maman, papa to choisir na biso kolela. Oh, patient, Tshilombo penza, Tshilombo penza, beaucoup de filles à Tshilombo. Comme on s'arrête, il faut agir autrement. C'est-à-dire, oh, le nom se trouve dans pour naïe. Il s'en fout. Et tant qu'il est encore au pouvoir, et qu'il y a un tapis rouge dans sa colonaye, et que bazo féliciter na Donald Trump, bazo féliciter na Kagame, na Batuti Wale, na Piri Matuti, na kati na Kenya, na kati na Uganda, na kati na Rwanda, bazo sepela na ye, et c'est bon pour lui, il s'en fout. Ma bosse n'était que bazo mone un idiot, bazo mone zoba, pour te bazo utiliser pour ça la mal, à ça la mabe na bande konaye. Bande konaye banen babe na Congo.
babantu ozomona esika bazozwa biso ketami tu esalaka te yo okende na États-Unis oyesa mundele ke non nalingi omassacre bapopulation na yo on te donne l'argent bamona info okende na France na Belgique non okoprive bango courant okokata courant bakomela mai te bakolia bien te bakotambola nzela bakotambola so ya potopoto akomona moto aliboma nga na prive bapopulation na nga na responsabilité nga naza nango mpo na satisfaire yo noir. Mais chez nous ça se passe comme ça. Ceux qui satisfaire bango, oui, ça se passe derrière nos dirigeants, derrière les élites congolaises. On va dire qu'on dit qu'on s'alme à bien na Congo, qu'on s'alme à bien na Congo, ma bé. Manen bazo salango, boko mona mindele te, mindele ba bomana na bango. Et kaka ba noir, toujours bomana. Toujours qu'on s'alme na ma bé. Moi que ont marché te, conscience à moutate que non, ce que je fais là, et vous allez bana nanga bakofuta ngo soki bagénération bakoko nanga bakofuta yango mpo voisin na ntango azwi éducation malamu te mwana ya voisin na ntango azwi éducation malamu te lobi soki mwana nanga azwaki éducation malamu na kati ya sake ezala bambuma ya malala ya kopola ye akoti na kati wana akobeba akopola lokola bana misusu. C'est ce que moi je vous demande, c'est cette conscience collective oyo naza koloba. Matondo na bino nyonso. Voilà mes chers amis, silence na bino bokeba nango et qu'on a complice hier. Silence aux sala lelo au préféré qu'on se victimiser au le lakanayo lobby au royaume qu'on se rendre compte que ah non, il fallait agir. Tout ce que je vous demande, c'est ça. Alors bandeko, la guerre est là, c'est la dernière guerre. La dernière guerre oyo ezali koyela biso na kati na mokili bino hier que Mutumba eza koya c'est inévitable. Bon de comment la très bien. Pour te moral bater lobi que non naeba quitter. La guerre est là devant nos portes et c'est au Congo. Les rendez-vous est pris au Congo. Les autres se préparent par conséquence. Mais nous, on préfère se distraire parce que nos dirigeants, justice, distraire biso. On a créé un scénario, les accords, allons faire ça. Alors, mais tandis que les autres, que toujours distraire bango par les accords là, mais dans l'entretemps, ils ont alimenté tout na bango, et ils ont chopé 4 de Congo, et plein de bango, ils ont exterminé les bantu, allez, ils ont exterminé les jeunes. Il faut que les jeunes, quand ils ont place, beaucoup moins l'image, massacre bango. Chaque jour, au moins 50 ou 100 jeunes, ils sont exterminés, bango. Et génocide doit les alimenter et pas y a Nani et pas y a Félix Antoine Tshilombo. Il est au courant de ça. Il me fait semblant. Mais je n'étais pas au courant. Mais je n'étais pas au courant de ce qui s'est passé dans Katina Goma, dans Katina Bukavu. Je n'étais pas au courant. Mais elle est au courant. Comme moi je suis au courant, il y a au courant plus qu'Enga. Elle est au courant plus que Bisso. Parce que ça a un service. Mais nous, on n'a pas de service pour suivre ça. Mais ça semblant. Mais facture wana ye mwa ofuta ngo soki afutite bana na ye to ba koko na ye ba ko futa facture le lobo de tenir ngo bana biso ba ko ba vidéo ba ko yoka ngo un jour Félix a ko futa sa bana na ye facture oyo to ba koko na ba ko futa facture oyo. Ce n'est plus comme à l'époque non ah Mobuta keda na ye ah ba criminels so Mobuta non to zali na tango ya verso. L'air ya verso yebaka ke Félix Antoine Tshilombo et bana na ye ba koko na ye hier demain plus tard dans le futur ba ko futa yango et c'est ça karma obligé. Israël ne croyait pas qu'il allait payer criminels sur la lelo. Israël comme par terre. Qui croyait en sa personne? C'est là Israël est là. Basala ba crime ba boma ba soni sur boma ba temela mokili lelo ba lela mais qu'est-ce qui nous arrive mais c'est comme ça finira par payer pour payer la facture. Voilà bandeko bana someko le Congo. Voilà, il faut se battre contre Lucifer, contre Dagon et là que bitumane asuka azoya na kati na Congo dans Tokira. Alors moi je vous pose la question. Êtes-vous prêts? Vous êtes bien préparés? C'est inévitable, je répète encore, c'est inévitable. Il faut au Bouddha. Et donc, il faut y aller à Bitumba. À cette limitation, Bitumba Nyonso et Yé et Rosuka na Congo.
chez nous. Et le souk pas me chez nous au Congo. Et donc, pour puissance naye et kosuka, Lucifer, puissance naye, Dagon, puissance naye, bitumana suka donc bundango na kati le Congo, oboyoka Armageddon. Et ko bundango na kati le Congo. Et c'est inévitable. C'est inévitable de retenir yango bana mama Congo. Comme te ngana ko sambela, te au nom de Jésus, au nom de Jésus, ezali réel et comme ça la manakate de le Congo, ezako yé la bino. Et nous avons préparé bino, vous avez la surprise. Vous avez la surprise, to yé bakité. Et là, nous avons fait un conseil, na negenini, na façon na bino se comporter, na face à bitumba. Est-ce que vous êtes prêts à affronter bitumba? Est-ce que vous êtes prêts à supporter votre séjour pendant le Bitumba entre Tata Nzambi en Pungutulendo, Kalunga, na Edom? Vous êtes prêts à le spectacle? Vous êtes prêts à Bitumba? Rôle de jouer au monde dans Nzambi, rôle au Seigneur. Voilà, Bandeko, Banasome Kolo Congo. Alors, mes chers amis, la guerre est là, guerre est à Tanzambia pour Mutulendo, Yende Akobundana, Eliminati, la formation peut être soukana bango, par qui n'est pas embatté, faut pas qu'il y ait mingi parmi nous. Alors, tous ces gens, on ne sait pas que na kati zo kolega na kati mukile bayebi baza ko banga baza na père bazo banga kanda na nzambe ko frapper ba déjà ko frapper bango ne se bino ba nzambe zo ko mortir bango déjà avant ba yana bitumba oyo o Félix zo kotsa bango Félix zo kotsa bango na Congo boya ba ko bone pananga boya ne se bino afongo le front mususu et yango wana bokomona ngo na kati le Congo. Alors bandeko bana some kolo Congo bato wana nyonso moni bayebi déjà bof na repesa bendisa na ba signe du temps et le konezoloba baza ko senga ba pardon Congo ba Congolais pardonner biso ba senga pardon pa ya Nzambe tata et que Nzamba pardonner bango Nzamba ko pardonner bango te o nyonso bozo ka ba pardon wana ba ko banga oza ko yela bango. Alors, mes chers amis, qu'est-ce qui s'est passé en 1958-59, avant l'indépendance? Monarchie, mais monarchie, ils ont multiplié par 7. Monarchie, le Congo, ils ont multiplié par 7. Mais, l'indice, quand on a vu ça, c'est que moi, je préparé. Par rapport à on a affronté mon délai. Mais, vous avez préparé. Vous n'êtes pas préparé, vous êtes dans la distraction, vous êtes distrait. Comme vous êtes distrait, je vous demande de comprendre que les dangers nous approchent, les dangers là devant nos portes. Qu'est-ce que nous devons faire? Nini tokosala. Changement de mentalité, comportement, façon de voir des choses. Tara vous ne comprenez rien. Nanelo, Bobanik Moussovo Betra Matuti Maboko. Ah, Matuti va gagner la bango. Mais la guerre est là. La guerre de la libération, de la grande libération du Congo. Comme du Congo, du Mokili. Bouéba, la binoté. Congo, le Congo, le Nzambe. Mboka Nzambe, Mboka Mokili Mobimba. Mais bino Moko Batoza Bana Nzambe, Bana Mokili Mobimba. Moumi Yebitina na binoté. Yamba Sobenga, bino les inutiles. Pour y na bino te ba kotsa bina kati na religion na kati na politique pour bossa na ki puissance na bino ki bokasi na bino ya ko komi ko lela bokomi ko se victimiser bo préférer facilité bo préférer ate so na kena pesi sima na ngai ba kitinga pantalon na koma PDG na koma ministre na koma nzoka te umiyebite ya ngo fongola ya ngo kitsa pantalon bossa moninga no mobali pour comme président, pour comme ministre, pour comme député sénateur. Nous avons été moutons, il y a vu que ministre, député, sénateur, directeur, tout le monde va passer au poste à Moussala et ça est l'autre côté. Il y a une puissance qu'on les cabines qu'on a nous. Mais ma culture, ma commission PD, ma commission lesbienne, ma culture, ma classe, ma commission. Ma commission mutu on a pasteur à Mounene, il y a pena mouta dirigé l'église, on a Mounene, on a boboni, plus de 3000. Bah, même là, des mois comme même là, bateau, attends, discipline à quatre l'église. Bateau, bazam batute, bazam bateau, koufo, baba prisonnier na quatre na monde, wana, bateau sur l'église, mon église non plein. Mais pour nous, pour te bazoa âme, il y a bateau, bazam saint, ou bazam milimo, ya malamu, bazoa âme na bango, pour te accompagner bango.
oyo alobi na alobaki te ayebi te. Alors bandeko nakanisi tobisi bino ke na kati na ekoti ekolo Congo les autres bandeko kuna bazali koextermine bana na biso na kati na mabele ekolo Congo. Alors tokopase en image comme ça toyebisa bino makambo nini ezali koleka na kati na mboka na biso na kati na Grand Kivu. Na kati na Grand Kivu kuna ezali ya koyinda po ete bandeko bayebaki te ke makambo nyonso tobisa na bino ke Félix a participé à sali nyonso po ete nyonso bino bokomona kaka ya makambo pamba wana etali biso te bozofinga biso na ntango tozolamusa bino bandeko totelema tobundela Congo. Les autres bazopense ke te non non nga comme nazwaki mission na ngai na Félix Tshilombo to travailler ensemble nga naza wana mpona protégeaka ye na bana koatakine bo misusu bazotravaille po ete balamusa bandeko yebaka etumbu na yo eza maboko na nga te eza maboko na yo moko esika yo koyeba yango. Alors bandeko bana somi ekolo Congo liboso nanu ekosenga na bino nanu na lamusa bino na lamusa tension moko na bino po ete ayeba nanu makambo yango nini oyo eza koleka na kati na mabele ekolo Congo oyo bandeko ebele na moment oyo bayebi déjà ke te baaméricain baza bato te oyo tokokondimela tokokocroire na kati na mokili. Alors élément moko na zwaki écoutez bien élément bolanda ngo très bien et bon bon comprendre nini nga nazoloba par là avant na semino image oyo nyonso eza koleka na kati na Kivu. Donc esenge na biso nano tolanda nano na bokebi nyonso bolimisi moke mpo na image yango na tiaki yango quelque part na moni on dirait me kobunga te eza kati na biso réseau eza mwa mobulu moke réseau eza na mwa problème ezotungisa nga mwa moke bozala na voilà na kanisi sur ces minerais. Il y a des accords qui ont été signés récemment. Et donc voilà, il y a quelques jours, à Washington, il y a eu un... On a vraiment un sérieux problème. Il y a na kati na sika na joie que l'image wana, mais important na sengi que na souhaité vraiment que na yokisa binango bolanda po ete important pour efongola biso encore matoi pour na comprendre situation nini eza koyela biso. Bolimbisi moke na moni que téléphone eza ko déconner mabe bon naza na choix te il faut tout ça avec ça tout na choix te donc voilà to mekananu ko landango ce que ko fongola kozala malamu. C'est vraiment important que tu analyses Malobolo et Zoloboma Awa Pote et puis ça peut encore mailler. Oh merde. Donc, téléphone Nanga Penda en trois bolim ici et comme Kimbambala. Et comme vraiment Kimbambala, on n'a pas le choix. Je n'ai pas le choix pour travailler Nango. Bon, voilà. Bandeko Nakanisi Nabolingo Toaki Nango Poete Tope Sabino Bandeko. Sango menaza komona ke image yango vraiment voilà la kanisi toko réussir en mbalo. Un criminel de guerre se fait passer pour un artisan de paix, c'est pas un discours, c'est une insulte et c'est exactement ce que fait Donald Trump. Il veut nous faire croire qu'il va ramener la paix à Gaza. Écoute la réalité et surtout partage que le monde sache. Trump, le même homme qui a nourri le conflit, qui a couvert les massacres, qui a vendu les bombes et maintenant il revient comme si de rien n'était. Non, on n'oublie pas. Petit rappel des faits. En 2017, Trump déplace l'ambassade américaine à Jérusalem. Un acte unilatéral, illégal au regard du droit international. Il efface les Palestiniens de la carte et offre un chèque en blanc à Netanyahou. Il coupe les aides humanitaires à Gaza. Finit le soutien à l'UNRWA. Finit les fonds pour les écoles, les hôpitaux, les réfugiés. Il asphyxie un peuple déjà à genoux. Il signe les plus gros contrats d'armement de l'histoire moderne avec Israël et les monarchies du Golfe. Tout ça au nom de la paix. Mais c'est pas la paix qu'il vendait. C'était la soumission, avec une calache en bonus. Pendant ce temps à Gaza, des bombes tombent sur des écoles, des enfants meurent par centaines, des hôpitaux sans électricité, sans eau. Et Trump, lui, il se félicite de ces accords historiques. Il fait des conférences de presse, il sourit, il serre des mains. Mais les images, elles ne mentent pas. Il n'a rien arrêté, il a tout aggravé. Et aujourd'hui, comme si on avait oublié, il annonce qu'il veut rencontrer Netanyahou pour trouver un accord de paix. C'est pas une blague, c'est une gifle à la mémoire des victimes. Deux criminels de guerre qui s'assoient à la table pour jouer au Messie. Et le pire, certains osent dire qu'il mérite le prix Nobel de la paix. Voilà, mes chers amis, vidéo Oyo et Zali textuellement, ce qui se passe chez nous au Congo. Trump est venu sous prétexte, il y a comme la paix.
Et c'est actuellement ce qui se passe dans le Moyen-Orient. C'est toujours lui. C'est-à-dire qu'il y a un businessman, il a besoin de faire ses affaires, alors il faut le faible qui ne comprennent rien, à flatter Bango, lui que non, je vous amène la paix. Donc, Américain a encore mené ma paix nulle part dans le monde. Les Américains ne sont pas là pour la paix au monde. Félix, je ne sais pas moi par quel il était conseillé par qui. Il y a un Américain pour la paix dans le Congo. Mais mes chers amis, dans le réalité, il y a une vidéo qui est Israël a promis qu'il va la paix. Il y a une paix. Et si Israël est commis, imaginez le bidon pour voir que l'homme en question a été paix. De guerre se fait passer pour un artisan de paix. C'est pas un discours, c'est une insulte. Et c'est exactement ce que fait Donald Trump. Il veut nous faire croire qu'il va ramener la paix à Gaza. Écoute la réalité. Voilà. Donc, ça dit que l'homme Oyo a le que a la paix na nini. Nakata Congo et les Tutsi rwandais. Mais ce que nous savons, jamais les Tutsi rwandais vont souhaiter la paix Nakata Mabele Yekolo Congo. Alors, bandeko, to continuer pour te sabino ya solo o nini et zaliko ya à propos de cette histoire ya paix Nakata na Congo. Basine bakor, bolanda en image ce qui se passe na Katina Sud-Kivu. Voilà, comment le tout rwandais bazala kati ya Singo et Singo makasi ya kosepela ke bazwi Congo, bazwi Goma, bazwi Bukavu, baza koyeba ke bazo koma na Uvira et après ba koma na Kalemi, Lubumbashi Kinshasa. Et pour baza trop si na bango ke élément na bango mais élément na bango baza na présidence de la République o bazo manipuler le cola chien. Et voilà, mes chers amis, ndenge nini eza koleka wana na kati na bele ko Congo et les autres ne comprennent pas que ya solo te senge na biso za bomoko poete to bunda bitumbo. Alors, na kati de Congo to se bino ke oui, ba troupe eye ebele na kati na mabele ko Congo. En image, en photo, tu la bino ba photo na ba au moins ba troupe ngo ndenge bazali ko ba véhicule oyo nyonso eyaki na kati na bele ko Congo na ba troupe na bango et komi ebele ba koti déjà ebele na kati na Bukavu, ba koti ebele na kati na Goma, ba koti ebele na kati na kati na Congo. Et batu ba koti bazo sala musala nini na kati na Congo ya koyeba ke ya solo tubise bino bandeko eza ya passe. Alors na vana kanto ko benga ndeko soka kozala libre e bongo to solo na to banda na kati na Goma. Et loko nini e akoneka na kati na Goma en ce moment. Allez, toke. Kusoko kituku wandugu waisha kamata wanaume wote wanakamata njoo wale kumstari njoo wale wanawachaka kumstari maanake Mungu asaidia wanaume, Mungu asaidia kabisa, njoo wale kumstari wako wanawageba, njoo wale wandugu mibali nyoso bakangi bango bakema bango basi bazakolela mibali na bango baregroupe bango na place moko eke pona basala bango nini bakangi bakoti na bandaku barécupérer mibali nyonso lero barécupérer mibali nyonso na kati na Nord Kivu comme la Sud Kivu consigne oyo après extermination eleki nini. Mes chers amis, c'est le plan d'extermination des Bantous. Botala. Ces images que je vous montre là, elles ont les bossotés et elles ont se répéter à chaque fois. Mais Oyo et les kaki depuis hier. Alors, toquez. Voilà,
pour être maquillé dans la kati pour éviter d'avoir des problèmes avec YouTube, pour éviter que l'accabino non sorti dans souka. Donc c'est à dire que Bomoni combien ça il donne 200 quelques jeunes oyo ba kangaki bango ba massacre bango nyonso ba bomi bango nyonso oyo maman na ko le ke ba kende ko ba recouper bango esika moko à la fin des comptes et ce que wapike ba massacre bango nyonso. Et de l'autre côté Kinshasa, silence radio, on vous dit rien du tout, ils font semblant comme si rien n'était. Donc dans l'entretemps nos frères, nos amis dans le sud comme dans le nord Kivu souffrent là-bas avec oyo banani batuti baza kosala bango. Donc allo mambo jambo rafiki yangu. Bwana habari kwa nguvu hawa mabwana msesele fe ndio wanaendelea antuka mjirekebishe sana juu hapa Bukavu kwa 23 mois iko na zoea hapa kwa wazee anapenda kufia mwasa njoo kuna mlago lifie kusema kama anatenda pigana Uvira wanataji tosha wote hapa Bukavu force zote balombe na Goma na wapi bakitu bapasule njia ya Uvira biko nasema bakishafika Uvira ya sesele fe banaweza kuresire kufika takale mjua kikamata tu Kalemi basi na bibi anaendelesha vita ndio Joseph anawaambia puisque anatuambia verite na alishalewa msantuka hii message ufikisha hata komanda kwa isikie mais numéro 1 usipale ovyo. Voilà bandeko bana oseme kolo Congo, le danger est là, la nation est en danger, le pays est en danger et Kinshasa Félix comme il a sa mission à lui que a comme ça bango ne sait pas comment voilà que c'est bien que Félix a vendu la nation, Félix a vendu le Congo. Il y a espoir na lui que non, ben c'est que non, tokotike le Kinshasa, reste à Kinshasa, nous le reste nous on prend. Félix était d'accord de rester à Kinshasa et le reste alors continue comme manipuler bino que à cause bino que bako sala quelque chose. Bandeko ya solo ezali ya passe mingi na mawake o ezako yala ezoko lekana kati ne kolo Congo les autres amis bazako yeba teke situation ces autres traverser na kati ne kolo Congo batebele lobi bako regretter na makambo nyonso ezako lekana kati na tolukana tozwana ndeko oyo to mesani ko yambaye pote abisa biso soki akoki koleka voilà ye moko ta bengi matondo mingi akina kolanda biso lo sako ndeko na biso lo sako papa na biso mobundeli ye kolo Congo tolinga peto benga yo voilà nzamba sel que yo moko bengi matondo mingi. Alors na ko lekisa ba image o ezo lekana kati na nord comme na sud Kivu bandeko ne bazo bomba bango na éviter soki ba information mususu oza nango po pesa biso pote bandeko bakolanda yo vérité écotique le vérité à Kinshasa et partout aux 4 coins du monde baza kolanda biso. Allez maloba mboka yo matondo mingi bandeko banso baye bazolanda biso na nzela ya chaîne na bino papa journaliste makasi mais kasi toza na problème ya koko ya connexion. Ouais. Parce que c'est surtout bolukaki ko benga bito mais kasi bolwaki biso te eza problème ya connexion na yango wana toye mpona tutalesa mokili mobimba ke toza na kanda toza na kanda pamba te makambo ezaleka na mboka Congo en tout cas eza makambo moko ya somo na yango wana tata journaliste vraiment bandeko bazolanda biso na 4 coins ya monde entier balanda biso na bokebi nyonso en particulier diaspora nyonso et en général gouvernement na biso ya ekolo Congo oyo ya bameibi baye baza na Kinshasa. Eloko oyo ekuti biso awa eza eloko moko ya mabe ya liboso nayebisa bino ke bato wana banda basinye bakor na bango toye kozwa message na information na baimage oyo ezali polele bato wana baye na eteni ya Sud Kivu parce que bayebaki ke Sud Kivu eza résistance moko ya kosekana te banda bayaki na Sud Kivu na makambo na bango ya libération lokuta parce que gouvernement corrompu nde elobaki bamapinga bazonga
va se retirer. Sima ya kote retirer, bango va s'installer na ville ya Bukavu, babandi ko puma population, babandi ko dans la pillage systématique na ndenge moko kosekana te, na yango wana bazalaki bloqué na ville ya Bukavu. Sima na yango ezalaki na eteni ya basoda na biso basoda ya FRDC baserandaki na ville ya Goma, bazalaki na aéroport nyonso oyo bazalaki na makambo wana, bazwaki bango bakendeki na bango na Rumangabo. A part bango soki tozongi na ville ya Bukavu, tozalaki na bapolisier oyo bazalaki na ville ya Bukavu, bango nyonso nsima ya kokota na Bukavu bazwaki bango bakendeki na bango na Rumangabo. Kokende na bango na Rumangabo na nzela babomaki plus de 50 moto nyonso oyo atunaki donc motuna ya mpuya po atuna bapesa ye précision, bango nyonso babomaki plus de 50 na nzela. Alors nsima kota na Rumangabo bazalaki kosibir torture moko akotakana te. Nsima na makambo basalaki ya près 3 mois, basangisi bango na bamilitaire ekoya na mboka ya Rwanda, basangisi bango cortège ya liboso eyaki 8000 nde eyaki na baport ya Bukavu lobi, pe donc na kati ya matine, pe na kati ya soleil eyaki 5000. Na basoda nyonso wana barenforcaki baligne na bango. Ligne ya liboso eza ligne ya koatake Kabare, baposition na biso ya bamaimai. Ligne ya liboso eza ligne ya Walungu. Ligne ya mibale eza ligne ya Uvira. Barenforce bamakambo na bango nyonso po baluka kodestabilize donc baposition nyonso ya wazalendo. Mais kasi eloko oyo esali biso mawa eza likambo ya corruption. Parce que tozwi information ke motu wana oyo azali nsima na likambo wana kaname wana asali contact na moko na moko na kati na biso bazalaki na posa ya mbongo po balia mbongo bazwa mbongo batika nzela. Parce que ezosenga toyebisa mokili mobimba ke soki nano baatteindre objectif na bango te, eza la résistance na biso. Oui. Alors, félicitations. si ma résistance na biso baye kokuta ke na kati na biso tozali kuna, tozali seulement motivé na makila oyo eza na kati na nzoto na biso mpona tokengela mabele ya bankoko na biso. Parce que gouvernement easistaka biso te, eza na keloko moko te. Mena nde baprofite na faiblesse wana baye mena kocorrompre moko na moko na kati na biso mpona bayebana kozwa nzela ya kokweyisa ville ya Uvira mpona bakota na Kaleni po likambo ya makambo na bango ya baaccord na bango bazwa force ya komettre silolo wana sous les murs. Alors na yango wana polimbisi journaliste na yango wana biso toye na kanda parce que likambo lekeli biso tozokomituna eske makambo basalaki bapolitike na biso eske bayebaki ke nsima na likambo wana ezalaki na intrigue ya bato oyo baye korenforce bapolitike na bango mpona baya kodestabilize biso. Lelo oyo nazobisa bino au moins 2 camions pleins et plus 6 véhicules pleins avec arsenal moko kosekana te, nsima na yango bachar de combat na baauto blende emati na teritoare ya Kabare. Mosusu ezozwa nzela na kati ya Uvira mpo ekota na Kamanyola, mosusu na kati ya Walungu. Donc makambo nyonso wana tozomituna eske gouvernement biso eyebaka yango te to ezali complice na yango. Alors nde toye na kanda toyebisa mokelomake biso toza ya kotelema mpe tokondima eloko mosusu te. Parce que soki gouvernement ezali toyebisa bango bakimaki biso tosalaki résistance. Nsima kosala résistance ville donc province esili Kivu ekweyi te. Alors nde baye kosonga na makambo na bango ya diplomatie ya lokuta bakende kosinye baaccord oyo ezanga mutu na makolo. Alors na yango wana tozomituna este soki lelo tolibere mboka, tolibere mabele na biso, eske bakoya kotalisa biso nini?
Alors, tosali message et pas la bango. Bayeba ete tosali na kanda et totelemi na kanda ya bako na biso bakotika biso te. Voilà un peu moi journaliste likambo ya ba oyo bakotaki na ville ya Bukavu parce que tomonaki bashikeli mosusu ya lokuta oyo bazali kotalisa bato ke bazali koasiste na retrait ya bato wana ozonga na mboka ya bango te lokuta ezalaki nde bapositionnement doki koravitaye mpe koraporte baposition na bango yango wana introduction na biso papa journaliste. Matondo papa sayala esolo benganga papa sayala naza papa journaliste te po ete nayokola cours journalisme te ngai nako bunda musala oyo po ete esengeli na moto moko asala ngo o moni ndenge likambo lobi ya motu ya lobi ete les gens sont corrompus. Comment les gens bazokoma corrompus pona nini? Pona bozangi kolia, bozangi komela, bozangi quelque chose et à kozala tenter andima corruption et Hippolyte Kanambe ndenge lobi. Yango tobini to pesa confiance na gouvernement yemo pe azali complice. Donc gouvernement qui dit gouvernement dit Félix Antoine Tshilombo avec complice na kati ya ku onyoso et akosalema. Mais ce qui me fait trop mal est que Batouana bazoya na mission mibale. Il y a occupation, na ya extermination des Bantou. Oyo ezosala place ke bazoya na mission mibale pour ba tuti bazoya pour ba accompagner ba américains, ba occidentaux, bazo ba minere na biso et bango moko pe bazana mission ke il faut exterminer les inutiles. Ba inutile banani pour na bango bazo mona biso comme inutile pour na komona ke moto oyo yabi ke anakanda akota mai poete Nzambe atinda ye a défendre mabele kolo Congo po ete bandeko ne ba parents bandeko ba boma bango po na mabele kolo Congo mais ya ndimi ateka ambe bandeko ne ba kenda po défendre bango te alingi corruption donc alandi mbongo c'est ça ko ngana zoko komona ezo sala passe ke po na mbongo bandimi nyonso po na mbongo Félix andimi nyonso ko exterminer bandeko na ye ba bantu po na mbongo ba mai mai comme ko ndima ba na choix te pote libumwa nzala yo karate. Alors qu'est-ce que nous devons faire nous maintenant parce que bazo continuer ko exterminer ba jeune bazo c'est là et tout le monde met tout ça la tête tout allez na puissance ya ko sala quelque chose bino siko bozo bani bino ba mai est-ce que bokotika parce que nzale bani ko koma na libumu pour na ko libelo ko mingi ke ko sima munduki ezo senga libumu ko ezala quelque chose mais na libre tout kende détermination bino ezati wapi mutuna ngango wana. Matondo mingi ndeko olobi ke boza ba journaliste te boza ba palisango te mais kasika tikana bisabino ke boza ba palisango. Oui, papa, pardon, Polibisi, nalobi benganga papa Sayala. Ko benga papa journaliste, benga kombo na ngai papa Sayala. Merci. Matondo mingi papa Sayala. Papa Sayala. Avant toko kana muntu na bino tikana bisabino ke matnyotso wana olobaye na Sud Kivu. Ezalaki ma militaire o bazangaki soutien na kati ya aéroport ya Kavumu ya Bolimisi aéroport ya Goma. Omoni? Oui. Parce que na kati ya aéroport ya Goma ana bilenge wana basalaki résistance ya 2 jours bapundaki mais bazwaki assistance te. Nde bayaki ko se rendre abakima ko se rendre batie bango nyonso na kati ya bakamion bakendaki na bango na Rumangabo. Wana ezali teni ya liboso azalaki na choix te azalaki na choix te parce ezalaki bana oyo bazalaki recruté et puis sima ya kokende na bituma baye komona ke réalité mosusu nde ezalaki soki bana wana bazalaki na soki namoni ndeko ekatani na kati ya kozongela biso réseau voilà nakanisi soulever point moko ezali très important donc bana wana oyo Félix Tshilombo arecrutaki bango po ete bakende bitumba na Nord Kivu. Alors ndeko toza koyoka yo makambo malonga oui Boli misi vraiment toza kokoso ya connexion boli bisa biso parce que dans la kati ya Bangoma en tout cas connexion ezali malamu te boli bisa biso. Alors nazaki koloba ete kana wana bazalaki recruté pe bayaki na bango na kati ya bitumba na Nord Kivu sima ya kona bango kuna
bango bazalaki na souci ya kobundela mabele ya bakoko na bango basalaki résistance na aéroport international ya Goma nsima ya 2 jours ya résistance baye komona ke assistance ezalaki te bazala ezalaki te abandonné volontairement oui bagénéraux nyonso bakimaki voilà alors nde bayaki maintenant kose rendre nsima ya kose rendre nde bato wana bamaki bango na Rumangabo donc na bato bazongaki bamosusu na kati bango bazali oyo batikalaki nsima ya torture nsima kokufa na nzala nsima baye oyo bamasakraki alors ndambo oyo tikalaki baza kuna na baye oyo baya na ville ya Bukavu ya mibale eza na baye oyo baselandraki bapolisier na ville ya Bukavu oyo bazalaki mpe bazalaki na nzela mosusu te ya kozala bakanisaki ke baye balibere bango alors nsima kokende kuna bamosusu bazwaki problème babomaki bango na nzela mais baza na kuna na eteni ya misato eza na bavolontaire na bana wana oyo bazwaki na par force bakende korekrute bango maintenant bazosala nini bazolinga bato wana parceke baza bakongolais bazala chair ya canon batia bango liboso po toboma bango message na biso toyebisi bango ya solo ndeko na kanisi boyoki alobi ke baza na kati na bamontagne reza mabe tocomprendre yango donc c'est-à-dire ke bomoni soki ti tokomi wana na lisolo oyo papa aza kobetela biso toye komona ke ya solo complicité ya gouvernement congolais ezalaki tolobaki yango ke Félix amemi bana wana po ete autilize bango comme bachair à canon tolobaki yango bokeba botika bana bino bakende na kobunda na guerre wana na Goma te pour être utilisé bango comme bachair à canon. Félix était au courant de tout. Otokolobawa, ayebaki nyonso, ezaki plan bazaki nango ensemble avec les Tutsi rwandais. Et nous voici aujourd'hui, bana biso comme bachair à canon, bana biso parce qu'on a dit que non, bazaba inutile, faut qu'on extermine bango. Utiliser bango pour être les batie bango de bosso pour être bandeko na biso babunda contre bana auto no zerana to kai so ko zo bal susu ce que les jeux permettraient to meka ko comprendre ce que bango ba comprendre ndenge nini qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que ba ko retenir ba ko moyen ko kanga quelques-uns na kati na bango pour être ba meka ko récupérer bango pour que baza ya biso to ba ko sala technique nini pour être ba récupérer ba oya biso et ba boma ba oyo ya banguna na biso to ala bitumba na bango bitumba esilité mais non soyo en résumé le to ko kende na kati na bitumba oyo to ko mona ke to zana bana na biso ba ndeko na biso ba mai bazana soutien te le gouvernement congolais a abandonné bango oya kose ki bango ba memisi bango na Kinshasa ba bloquer bango na Kinshasa bazongi te ezalaki stratégie oyo basalaki ke non bobenga bakonzi na bango bayela Kinshasa comme sous prétexte ko aider bango le gouvernement ko aider bango bakenda tebi mingi na kati na bango bana Kinshasa ba chef bakoma na Kinshasa bake wana ezalaki stratégie pour na ba bloquer bango bayana bozela bakoyamba bino babike bitumbeza ko ya et bango bazokosa basali bamususu 3 mois 4 mois na kati ya Kinshasa. On a bloqué bango, Félix a bloqué bango pour être bana wana bazala abandonné de même moyeba bunda bitumba exactement nzambe araka bakata na confusion aza ko confondre Chilombo. Donc malgré asali akangi ba continue bango na Kinshasa bloqué bango mais bana ba s'organiser entre eux et ba jouer devant lui non comme lui est parti là-bas tant pis biso toko bunda et les jeunes bazo kondeko bunda po ezali kamboya ya molimo makambo ya molimo ya mabele kama mabele voilà donc lelo situation toujours les kalango na kati na Kinshasa na kati na Congo yango wana donc c'est à dire que non ce titre baleki bandeli titre comme lelo la kanisi mo comprendre ngo déjà que la complicité au ya le gouvernement congolais on va trop vigilance on va distraire beaucoup parmi biso ya kolba que non oui bomoni ba rwandais ba komo bima na bango donc nous sommes bazo kosa bino ou bien au contraire betumba peda et sous ma casse pour être baran bien bazo kosa bino bazo bima non bon la biso très bien ba renforcer les sous ba présence na bango na kati na Congo na kati na Goma na kati na Bukavu et bazo kene toujours bitumba donc ça dit que pour sabino que ba américain ba jouer sur la piège
Baméricain va piéger biso, Baméricain va causer biso, voilà, il y a un bazo ko boyete, bazo ko boya, le corps la vérité toujours dans le lac, la TV le lac en voulu qui bangu pour la l'accent pour bimisa réalité, il y a ce qui se passe sur place au terrain. Donc la réalité aujourd'hui le terrain et gens mususu mais na ba presse o baza basomama banani ba journaliste belé ba youtubeur ebelé basomami déjà pas gouvernement congolais pas ya Chilombo na les autres bazo manipuler bino par de fausses informations o bazo kosa bino ke oui était ba tout bazo bima tozo bengana bango ba bimi penza ba bimi lokuta croyez-moi lokuta kati boyo kinyoso vraiment voilà bandeko to ça bino depuis ce matin l'affrontement na makasi ezali ko s'opposer na kati ya mboka Lubero na kati na territoire Lubero kuna l'affrontement depuis le na Tongo ezali ya makasi entre ba soda o basali basangani ba FARDC na ba IPDF basangani o ba Ugandais basangani na kati na parti musu basangana ba soldats rwandais na kati babunda contre ba Maïmaï nos frères imaginez-vous. Imaginez-vous, c'est connu maintenant dans le monde mobimba que Maïmaï, nos frères là, baza ba force négativité, mais baza ba force à défense, ou à résistance, ou baza au bout de la Congo. Et bango, basangani, Félix a pété ordre. Naba Ougandais, naba Rwandais, basangana, naba FARDC, oh ya ye, oh ya pété permission, na bango que, boke de roboma, ba Maïmaï wana, baza déranger, mission na biso. Voilà, autre forum les binos, c'est-à-dire que, objectif ezali basangana na ba Ougandais na ba Rwandais babundisa ba Maïmaï pona nini ba Maïmaï ba protéger ma belle communauté ba libérer parce que là c'est déjà vendu. Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Butembo, Beni, Uvira, ba côté wana ti Tanganyika, Katanga, non sont déjà vendus. Donc il faut pas libérer Ango. Comme lui le Mukolo Congo a teki Ango a teka déjà. Avant comment on a que comment bateau hier ça pèse à joie jambon à ça lia et bateau bateau tungse qui nous a vendu. Tu as dit que notre tout était déjà stabilisé. Tu avais mis tes gens là pour ne pas permettre de tourner les cas facilement. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens toi-même mettre du calme. Viens toi-même. Voilà. Il fallait pas jouer la stratégie autocobé là. Les accords. Les accords les accords de la paix. Et accord et la paix, il y a le Kouta. Pour être trompé, vigilance, toujours, il y a des qu'on a bisson. Heureusement, alors, chien de bisson, lui, faut qu'on a des vérité, bah, yéba. Accord et la paix, il y a le Kouta. Bah, nous sommes les alliés, pillage bien organisé par les Américains et les Rwandais. Bango tuwaza wa gagnant na kati na makambwana. Et voilà, bitumba ezali ko continuer kuna na kati ya Lubero, kana territoire Lubero, kuna ba affrontement ya makasi ezali ko beta makuna bandeko ba lobi ba arme lourde zo beta ma awa na kati na mboka ebele kola mboka Moboya, Ngolo, Kivuga, Mabambi, Kalundi, nyonso kuna situation ezali critique au sakanate bitumba ya kosaba soda oyo batuti batondi côté wana nyonso. Alors bandeko na biso baza comprendre te bamoni FARDC ezali souté. Bamoni la FARDC n'existe plus. Na FARDC na batuti basangane sika moko. Alors les gens se posent des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Et voilà la réponse. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous dis, c'est déjà que c'est la complicité. Le gouvernement congolais est complice na kati na makambo nyonso. Donc, le gouvernement Kobanda, na premier ministre, Kobanda, na baron soit sénateur, parlementaire, baron soit makambo très bien. Pour être interpellé, félicité, interpellé, ministre intérieur, interpellé, ministre de la défense. Qu'est-ce qui ne va pas? Où en sommes-nous? Bah, on présente plus qu'à distraction, les accords de paix, au Sinamé, na Katina, Washington. Comment? L'accord à paix en gros, et la paix n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux qui ont solo bazar à Bisso, ceux qui il y a solo bazar à Bisso, et c'est le moment pour interpeller le ministre des Affaires étrangères pour expliquer Bisso, qu'est-ce qui ne va pas? À signer l'accord, est-ce que le cinéma qui est bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Le lot, Bitombe Koti, et Bandeko, Batutu, Bandeko, Bazako Koufa. Bazako Koufa na kati na Congo. Et plaisir, il y a l'accord wana, c'est que nous, on a constaté, Bisengo, Ezali Mingi, de l'autre côté, et pas Yaba,
et pas y a tout baza ko sepela mingi ko leka ba congolais. Donc ça veut dire que ba sepela ba réussir kuna bango o ba montaki. Alors tokei wapi tokei na kati totala ba déconner ba ko kufa na kati na mabele de Kolo Congo. Voilà, Mwana accueilli, voilà, mawa mingi mama za kolela, mwana jeune, donc ça veut dire que bango, ba jeune garçon nyonso, baza obligé ba exécuter bango, masasi baza ko beta, ba moni mwana baza ko tambola pa masasi, voilà mwana akoyi na subali ya banani ya ba M23 na ba oyo ba AFC Oyo ya Corner Nanga. Donc voilà la situation que nous traversons en RDC Congo au moment où je vous dis là, bande que belé o ba kedeki kuna ba vite wa calme zali. Vous montrez qui bata diaspora. Donc c'est la corruption, l'argent circule. Ce que lingi mbongo ba bengi ka okei kanga monoko liambongo na yo kosaka bandeko. Donc c'est dire bandeko ba o non so ba kosa biso na ba kati ba chaîne na bango YouTube o boza ko landa ba ko sabino que calme côté, la paix est là. Même si vous avez le kuta. Ce que yoki chaîne nous a distraire bino. L'ongwa, qu'on s'abonne le souté, qu'on lande le souté, pour changer la vite. Bateau nous sommes alimenter, qu'on sort dans la chaîne on a tout. Et ça l'a ndengeni a changer tes potes, bazana salaire. Bana salaire, nous sommes à 2000, nous sommes à 5000, nous sommes à 3000, mon salaire par rapport au commissionnaire Mouta Mema Kerakati. Donc, bazo gagner bambongo pour être mal extra bino na kati na YouTube, na kati na fiba distraire bino. Ba distraire bino dans l'entretien bande ko na bino bazo boma bango. Bande ko na bino bazo ko exterminer bango. Donc, bana mama Congo, ya solo bande ko na biso baza ko kufa chaque jour bazo ko silisa bango. Si c'est-à-dire que basi sabango pona nini po ete balingi ke ba nettoyer ba bantu ba bomba ba bantu nyonso po ete bango ba remplacer ba préféré na kati Kolo Congo na kati na nord comme na sud comme na kati na Katanga bazo ba somalien bazo ba nilotique ba uti soki de gauche à droite ba tia bango wana mais bino bozo zango n'importance te bomo ndebi so sakana to sala ba blague to linga bomo na biso na vidéo te. Jozo loba makambo eza koleka na kati na Congo esengeli na yo nanga biso na bino tozala bomoko toluka ndenge nini tokoko sunga bandeko na biso o baza kobunda na kati na zamba eza sulika makobomba na te ya de kambo ya koloba te ke tenga bo te esengeli moko na biso de la conscient ya koyeba ke non qu'est-ce que moi je dois faire. Mama Congo aza menacé ngana kosala nini na tango banguna bakoyeba ke bango nyonso balamuki bakongole nyonso bayebi makambo oyo ekozolisa bango mwa nsima mais na tango toza divisé oyo aza na chaîne na ye azokosa po ete ya lia mbongo alia mbongo mpo libote na lia mbongo ma akosa baninga mais dans l'entretemps bazobomba bandeko na kati na nini makila bandeko baza kolokola mwana akufi makila na ye na mutu na yo po yozo bomba ke bazo bomba bango yozo bomba ke baza massacré yozo bomba ke génocide de sala na Congo yo ba futi mbongo po na yo l'argent est important pour les cas via moto liambongo likamote papa likamote mama kumisa nengo lingi sala nyoso nengo lingi likamote mais tokotala mokolo wana mbongo wana soko kozala nango mutako tuna zate oko se justifier devant personne. Mais yo moko na conscience na yo. Yo moko na conscience que sikane ko tumisa yo. Moi bato muso se suicider. Bato muso mo pelekino ça ne va pas me boire que me bomi nzoka te boyebite ma beni na sarake. O bana nae abana le sabon mbongo mo ma be o mbongo ya makila bandi ko bato kufa à la fin des comptes e ko yela o libabé. E ko yela yo kanti que non nazo sala boy nazo kosa ba o kosi mutu moko te ozo mi kosa yo moko na conscience na yo. Oloko mikosa yo moko posoko kosi po le mbongo yeba kango ke bana no ba ko rembourser yango bana no ba ko futa yango po te makila batiza ko tanga na place yo zo stepela na mbongo makila batiza tanga na place yo bike mboka wana
po bankoko na yo batikelaki so bakoko wana batikelaki biso te nde toza nango lelo te nde toza na Congo te po te bamindele babelge banani basouete kutu batikela biso yango te bazwaka yango libela me bakoko babundaki na nsima ya kobunda na bango bamindele babi te bato baza mpe dynamique bakoki te baguerrier bakoki te bandeko oyo meme oyo toza koloba lelo bandeko na biso ya bamaimai baza baguerrier batenir bon pendant combien des années baza kobunda bakende kodefendre Tanzanie oyo boyoka mpavu moya oyo asima munduki na kati batie na kati ya centre ya Dar es Salaam papa wana asova Tanzanie liboso balman bayebi ke non bandeko wana kuna baza mais bayebaki bango baza baguerrier basali nini babomi bango na nzala oyo toza koloba sikoyo ngai na yo yoka baboma bango na nzala bakosa bango bapauvre baeloko te baza kolela bakolela à la fin de compte mpona koaffaiblir résistance wana ya koaffaiblir résistance wana bakrele bango le wazalendo batie annexe bino le wazalendo babate bawazalendo ya oni bawazalendo banoir américain bawazalendo ya baugandais bawazalendo barwandais bango nyonso bakoti bawazalendo mpona koaffaiblir bango me nzambe na bomoyo bankoko na biso abi bokoka te bomoni soki résistance okontinue lelo na kati na mboka wana ezali parce que bankoko balingi te nzambe alingi te eyo papa yo lobeleli bankoko balingi te nzambe alingi te po ete bango balonga mais balongi quelques-uns oyo baza faible en esprit balongi bango moyen na l'argent ebongo bandeko baza kobunda nano esengeli na biso to tosoutenir bango esengeli na biso te totika nani kolela mama tata bandeko na biso totika nani kolela kose victimiser biso mboka ngo mawatro ekei kako tokosala nini te arrêtez ça l'ère ya occupation nazie na France ya immeuble de maman bandeko telema tokosala ndenge nini bandeko zo même baclé kodeboulonner rail ya train kodeboulonner chemin de fer po ete balmale babenuya na nini na bango epuis esalamaki donc yo ndeko na ngai luko yeba bitumba oyo etali biso nyonso etali bamaimai kaka te etali yo po soki comme général tozongo so nsima te bitumba nous sommes tous concernés maintenant na bitumba oyo qu'est-ce que nous devons faire soko olobi ke non nga naza na makasi te nga mpe mbula esi eleki bon ocontribue en quoi contribue ede bandeko wana nzambe akosunga nzambe aloba te ya solo azalaki na makasi te azalaki na bana kotinda na bitumba te mais atindaki abandaki kosoutenir abandaki koede bango na mai abandaki koede bango na kombo po ta kombo ya banguna abandaki koede bango na mopepe donc moyen nyonso oyo okokoede soko omoni koza capable ya koede ede mboka na yo mama Congo akozala reconnaissante lobi akoloba solo mwana oyo ndeko oyo abundelaki ngai abundelaki Congo akozala reconnaissant na yo na bana na yo dans les années à venir mais soki osali yango te papa mama n'oblige bino te na banki moto moko pete mais nalobi la vérité polele ekotikala kaka polele po tokomi na ntango ya verso na ntango ya verso vérité ekotikala kaka vérité et vérité yango wana toyeli bino tolobi non tokolâche lisusu te mpo basepelaki ndenge totikali tomonoleka so na chaîne te babi non comme asala biso toprofite mais tozongi donc mikolo nyonso oyo fo toloba yo olandi osali nini matondo epai na bino nzambe apambola moko na moko na biso ya solo bandeko ekomi ntango ya bitumba toza na kati ya bitumba c'est inévitable moto moko azala épargne na kati ya bitumba aza te oyo alobaki non bitumba yango te nga nazala concerne nga nazalanga na poto te même na poto bitumba ekoyela yo même na poto bitumba ekoyela yo oyoki nga boretenir yango esika oyo ozali okanisi ke oza épargne te oza be na Congo bitumba tokobunda na mokili ya suku eza etali yo mpo oza mwana na nzambe diabolo dagon azobunda na tata yo contribue na nini yo mwana otalaka papa aza kobunda yo moko te yo mpe contribue soki onobe na mutu wana dagon nini pantalon na ye po permettre a bouger te soki osimbe na makolo soki osala nini na Lucifer sala yango il est temps boyini commence bino oyo nazoba sikoyo chacun de nous azala conscient ke dagon akobunda bitumba na tata
nzambe e bitumba yango eza kobundama na Congo yango moni bakoti batondi meke po ete bana rendez-vous ke bitumba eza wana bayene ba armement nyonso eza déjà 4 ekolo Congo na 4 coins ya Congo pour votre information. Pour votre information, ba armement lourd, ba armement nyonso oyo beta na oyo na Ukraine oyo na nini eza déjà na 4 mabele na biso na Congo. Ba ya nango eza na Congo. Alors, bitumba ngo eza na nani? Armageddon. Ekobunda 4 ekolo Congo. E bongo yo sengi na osala nini? E sengi na yo oluka bosongolo ya tata. Oluka nini osunga ba oyo baza ko se préparer na 4 bitumba oyo. Oyo ba se préparer kata bitumba spirituellement tout d'abord, pas vrai comme physique, spirituellement faut longango. Faut longango. E to longango ndenge nini? Na koluka bobiso. Koluka bobiso koyeba ke banguna wana bakoteli biso banda kala. 8 siècles. 8 siècles. Plus de 800 années. Il y a domination, suprématie. Et tata lobi esili bango ba sécurité. Ah to bomonan banana ye. To exterminer banana ye. Banana bino, bana ya nzambe, ba bango exterminer bango. Tata zo tala bino. Tata zo tala chacun de vous sa réaction par rapport à ndengo yokine na lobeli yo. Ba zo exterminer ndeko na moni ba corps. Ba le boso l'image no mususu, ba zo benda bango, ba zo boaka bango na salle moko boy. Plein. Siko yo lobini. Ora baza kufa. Baake na makilo kola yote, nzoto kola yote, molimo lokola yote, metala esika memisi bango. Na nani na banguna. Ere banguna bazo kota yo za wapi. Oza ko yoka te ozo yoka te. Ozo sala ni na tango ozo yoka. Ke banguna bakote le biso. Yo le banguna bakote le biso. Yo bango yembaka mopanzi. Bokota na bino te ko yemba te. Yeba ni ko buncha banguna wana. Soko sumisangana munguna po bundisa tete munguna na mbongo ebele munguna azana ne lokote munguna azana lokote koleka yo munguna azana 0 en nyonso mais munguna azo jouer na ignorance na yo na manque ya connaissance na yo munguna asakana na yo kaka zo na kati ne Congo abimi nango a multiplier yango a baloli yango aye ko présenter to na mbongo il faut on dibela biso yaka kota biso mbongo ezali bayela kinga pendeke wana ne bayela bande kususu yaka to na mbongo papa sala to on peut se fixer si vous voulez bien ngana kwa na Belgique to kutani to soroni tout ça peut être photo que de kuna na Goma peut être to kutana na nanga tout ça tabi nani quoi nanga moi allez voir nanga quoi faire ngapi na solate na nsali o te présence na bino ko jouer le momoni bande ko mususu pona nini bayoka kombo ya mbongo banandi mbongo le awa tolo banini to na besoin mbongo te o ya bango te bitana besoin mbongo ya bino pour te aider bande ko to sunga bande ko na biso o baza ko bunda ibuma nzala esimba munduki mingi te musomona abeli pour te libuma nzala bana besoin mayi na yo bana besoin madesu na yo bana besoin kwanga na yo sunga bango. Voilà, matondo na bino nyonso to tikana makamba Chilombo to bi déjà que se considérer à très Chilombo à grand très muta comme si Congo na sisto comme nango ezaye boyo nyonso ba participer ki ko soutenir Chilombo po ete a comme ça Congo na niwa comme nango boyo ba bozali kamona tata boyo kamona bankoko na biso na rappeler bino boyo kamona biso te to finga na ke to lobana ke te papa to finga le soute to le bisa le soute continuer na yo mais ozali kamona bankoko ya Congo pona yo so le biton je nanga se poussa nango ngana sina le nanga bana na yo bankoko na yo pona Congo dans tout pona Congo dans tout le sambousa pona mbongo. Voilà bandeko matondo nzamba kumisama to pese ni rendez-vous na biso lobby 20h rendez-vous to relâcheté ti vérité nyonso boko yeba yango et voilà tata sunga moko na biso matondo kati na bino kati na mabota na bino matondo na bosa na kateba ndeko na biso nyonso bana bolingo na kati na chaîne na biso o ba sunga chaîne na biso pona ba facture pona électricité pona internet le sako matondo pana papa na biso Mukobo Michael le sako matondo pana papa na biso Willy papa Willy na kati na Dallas na mama Marie le sako matondo pana yo papa na biso Francis Bitodi na mama Bamika le sako matondo pana yo mama na biso Fatuma Banza
losako matondo epai na yo tonton Lema, losako matondo epai mama Mososo, mama César, mama Masamuna, mama Masuka, bandeko nyonso ba continuer chaîne biso nzamba pambola bino ya solo te bitumba ezali ko continuer, bitumba ezali ko continuer, ceux qui bino bo lâcher bitumba et cause la passe mingi. Alors, nzamba sunga bino bozana bolingo ya mabele ko Congo. Lo sako para yo mama na biso Ambrazine, lo sako para yo ngombe doko, lo sako mama Valérie Luna, lo sako ndeko na biso mama Angèle Lenga, lo sako ndeko Eric Gabriel, lo sako epai na bino o nyoso malekaki to bosanite papa na biso Willy Kaenga, Tobo Saneto Pesio Mbote, Papa Nabiso, Matondo, Lengi, le Sako Matondo Painayo, Bandeko, nous sommes message qu'on a la chaîne Nabiso, Matondo Nabino, Matondo like Nabino, Matondo partage Nabino, Zambia Sunga Biso, Tokuten Mokorona Lobby, rendez-vous 20h, Tebani, Nikoleka Nabutu, Nakate Namabele, Yekolo Congo, Ingeta, Ibobo.